tuna na esengo makasi ya kopresentele bino yango tika ete tofungula yango mpona kotasa bino ndenge kuna na Assemblée nationale honorable député bazalaki na séance plénière vendredi 7 mai epai wapi examinaki mpe adoptaki proposition ya loi oyo ezokofixe principes fondamentaux relatifs na sécurité alimentaire na République démocratique du Congo mpe examinaki lisusu mpe adoptaki proposition ya loi oyo ezomodifie mpe kocompléter décret ya le 30 janvier 1940 oyo ezolobela code pénal congolais modifié mpe compléter badetail bokozwa na édition na biso ezali koya to poursuivre basango na biso na ngamba primature mpona kotesa bino ndenge premier ministre Judith Suminwa Tuluka azalaki na séance de travail mardi 6 mai na cabinet na ye ya mosala elongo na bagouverneur ya Kasai Central Joseph Moïse Kambulu mpe ya Kasai Crispin Mukendi epai balobelaki eta ya avancement ya misala na province na bango Nathalie Kala Kapenda azalaki simasima la compte ya Info Lingala. Premier ministre Judith Suminwa Tuluka azalaki na séance de travail mardi 6 mai 2025 na cabinet na ya mosala na primature elongo na bagouverneur ya Kasai Central Joseph Moïse Kambulu elongo na ya Kasai Crispin Mukendi. La discussion na bango tournaki autour ya avancement ya différents travaux et infrastructures routières mingi penza kotonga ouvrage pe aéroport et longo na bâtiment administratif patron ya deux provinces oyo sollicité accompagnement ya gouvernement central pour na exécution ya misala ya kotonga banzela mingi penza route Kananga Kalambambuji et longo na barrage hydroélectrique ya Katende barrage hydroélectrique ya Mbombo pe aéroport ya Kananga balobi basali tour ya horizon ya situation oyo ezwami na province nyonso mibale Kasai Central pe Kasai mingi penza na eta ya avancement ya banzela pe lisusu balobeli arrêt ya infrastructure routière oyo ezali bongo na problème ya ndenge na ndenge gouverneur ya province ya Kasai Central atalisaki na ngambu na ye premier ministre alobi arasire bango arasire que gouvernement central bazali kosala nyonso po ete misala oyo eyebana kosalema na dele moko ya muke ndenge ye moko azali pe kolandela misala oyo Joseph Moïse Kambulu yepe atalisaki premier ministre Judith Suminwa azali ko réaffirmer ba engagement oyo ezwamaki na programme d'action ya gouvernement na ye mingi penza ko investir na ba infrastructure pe ko prévenir ba problème nyonso ya accès ya ba services sociaux ezali volonté ya développement oyo ezali ko s'aligner na sima ya ba engagement moko ya makasi ya chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pour na quinquennat na ye 2024-2028. Na cela seni bosengeli ko ke président ya Seni Denis Kadima Kazadi a visitaki entrepôt ya centrale ya Seni kuna na Kingabwa pour na kosala inventeur ya matériel ya identification pe ya enrôlement ya ba électeur ba détail elongo na héritier Mapinde mpe Stéphane Skande. Président de la Commission électorale nationale indépendante, Denis Kadima Kazadi, akendaki na Kingabwa na limité pour la kosala inventaire ya matériel ya identification pe ya enrôlement ya électeur. Ezali bongo un mois après publication officielle ya feuille de route ya processus électoral 2025-2029, le président de la Commission électorale nationale indépendante akendaki yemoko na entrepôt central ezali pour na kosala évaluation ya avancement ba opération ya inventaire ya contrôle ya fonctionnalité ya ba matériaux électoraux na visite oyo président ya Seni alandaki ba explication technique oyo epesamelaki ya na équipe oyo ezwami pour na mission cruciale ezalaki bongo forger na vision moko claire ya état actuel ya ba équipement pour na ko préparer ba future opération électorale. Le 4 avril eleki a publié que feuille de route boya élection ya 2028 étape moko ya litomba oyo ezali kolobela inventaire ya matériel ya identification ya enrôlement ya électeur pe koyeba fonctionnalité yango eko permettre koyeba ba problème nyonso ya makasi oyo ezali ko présenter ba titres électoraux depuis quelques semaines ba machine ezali bongo examiner pe la plupart des cas yango ezana état moko ya fonctionnement bien sûr ezali na oyo ezana mo ba problème et ba panne ba problème nyonso ezali bongo kosala objet ya évaluation
alobi toza na équipe d'experts oyo bazali outillé na nzela na bango ba logiciel nyonso ezali ko déterminer ba cause pe ezana ba test physique oyo ezali ko salema pona ko permettre ba ba kit électoraux oyo ezana pointo ezana pointé yango ekopesa occasion ya koyeba nombre ya machine nyonso oyo esengeli ko bakisa pe koyeba na kobongisa exercice oyo eko permettre ko déterminer ba besoin en termes budgétaires ndenge Denis Kadima Kazadi atalisaki osimba ke démarche oyo proactive ezali kotalisa volonté claire ya ko tirer ba leçon ya makambo elekaki pe ko anticiper na ba étape oyo ezali critique ezana ba doute te ke lelo makambo ekotambola ndenge bato nyonso bazali ko souhaiter babandaki ko tala cycle électoral oyo elekaki pe bango nyonso balobi bazali contre ya koyeba na kobongisa pona marathon ezali koya mbala oyo ekozwa mata moko ya malonga Denis Kadima alobi azali optimiste pe azali convaincu ke akoévoluer malamu elongo na seni lokola momesano bayeba na kosala part na bango na ba moyen oyo ekopesa mela bango visite oyo e marqué signal moko ya makasi ya engagement ya centrale électorale oyo azali kozela déjà ko poser ba jalon pona processus électoral oyo ezali koya ezala maîtriser pe ezala crédible. Asbel, il y a le grand leader, il y a Kinshasa en collaboration la fondation Mama Denise Mikolo Eleki Kitisaki kuna na commune ya Maluku pour la détail et longo na Fabrice Lundombi pe héritier Mapindem. Mama yenza lesili ndenge bana ya commune ya Maluku babelelaki Mikolo Eleki tango les grands leaders ya ville ya Kinshasa, les lions de la ville, Bridge Engali Obama oyo azali numéro 1 ya Asbel naye en collaboration na fondation Mama Denise Nyakeru Tshisekedi bakotisaki première dame na commune ya Maluku. Commune ya Maluku esepelaki makasi basi ya basoda nyonso batelemaki pe bayembaki balobi esengo na bango ezali komona ke première dame ya République démocratique du Congo akweli bango na Maluku pona koyoka ba doléance na bango oyo kandenge Bridge Engali Obama numéro 1 ya Asbel oyo eza na kombo na ye ndenge azali koloba. Mama toyambi yo na Maluku banda Maluku ezala Maluku mbala na biso ya liboso toyamba première dame na ngambo mosusu ba mama ya commune ya Maluku to basi ya basoda bango pe bazangaki te kopesa ba doléance na bango pona Mama Denise Nyakeru Tshisekedi amemela bango epai ya chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Posa bana Maluku ka militaire ezala posa etie la bango hôpital na école primaire ya mibale université munene na Maluku ezalité bana bazanga ba diplôme moi qui ne tanga les santé azala place à vendre te mais c'est pas ça limite université avec ça mala mais la papa maloba wana atala molo comment na mama tebie ke papa na biso nyonso esili ya liboso mama tosengi tozali kofanda mabe kolala mabe mai pe courant ezate mama tozali na l'hôpital te yango nde ezali ko provoquer liwa makasi na kati na ka mibali na biso baliaka mabe kasi misala bazosala ya makasi mama kanisa pe association orphelin ya bana basoda na Maluku na baveve mama na nsima ya koyoka ba doléance ya basi ya basoda boyoka bayano oyo Mama Denise Nyakeru Tshisekedi to pe ba assurance apesaki na basi ya basoda nayoki makambo nyonso boyebisi ngai nakokomisa message epai ya papa wana nde mosala na nga nakokomisa mpe nakopesa bino réponse ntango akorépondre nga mpo nakotungisa ye mpo na bino ayaki maboko pamba te ayaki na bavivre ebele ndenge kaka bino moko bozali komona mpo na kosunga baépouse ya bamilitaire ya camp oyo ezwami na commune ya Maluku boye promesse ya Mama Denise Nyakeru Tshisekedi ezalaki mingi likambo etali kotonga école kuna na kati ya camp kotonga université pe kotongela ba militaire hôpital ya Malonga pona bango bayeba na kovivre na ba condition kitoko bana ya Maluku basi ba militaire pe ba militaire bazali kozela
ba promesse nyonso oyo mama Denise Nyakeo Tshisekedi apesaki bango eyeba na ko se réaliser na commune ya Maluku bakobeta maboko pe bakosepela. Pe na kotika bino te na konzonga lisusu awa. La couleur religion Monsengeli Koyeba évangéliste itinérant honorable Honorant Mbungunde Azalaki prédicateur du jour na kilte ya dimanche 4 mai kuna na paroisse protestante CAC Lembagar na commune ya Kisanso impact ya lisekwa de ezalaki bongo tem na ye erisema pine miladi landu bazaki kuna kota infungala. Paroisse protestante ya CAC Lembagar 1 oyo ezwami na commune ya Kisenso dimanche 4 mai 2025 et yambaki bongo évangéliste itinérant honorable Nerombungu yende azalaki prédicateur du jour bosimbake honorable Nerombungu lokola mosel na Nzambe ayaki ye mokote akambaki délégation moko ya makasi pe ya kafu ya ba membre ya bureau politique na ye tomonaki pe ba membre ya groupe Gédéon Service ya complexe scolaire Mama Pemba ya fondation Nerombungu pe azalaki accompagné et pa ya molongani na ye Mama Régine Luzolo et longona bana na bango Rodrigue pe Bobo Mbungu bangonde bazalaki présent na milulu ya culte ya 4 mai 2025 na paroisse CAC Lembagar 1 oyo ezalaka dirigé et pa ya pasteur Jean Lelo na mbala moko après ba cérémonie ya ndenge na ndenge évangéliste itinérant honorable Nerombungu azwaki maloba na cher et pa wapi prédication na ye ezalaki tiré na livre ya Jean chapitre 14 verset 4 à 6 et pa wapi alobelaki litomba ya Pâques topé impact ya Pâques évangéliste itinérant honorable Nerombungu asakolaki pona kolobake nguye ya lisekwa ezali eloko moko ya motuya pambate soki nkolo Yesu Kristo asekwa kite mate ya nyonso ezali kote ya ma ezana tina te honorable Nerombungu atalisaki impact ya Pâques pona kolobake Pâques ezali kolakisa biso lisekwa ya nkolo Yesu impact ya Pâques ezali bongo na bokonzi likolo na Satan likolo na kufa likolo na maladi pe likolo na masumu nyonso boye lisekwa ezali eloko moko ya motuya pe ateiba na Nzambe alobi esengeli kokangama na Nzambe kosala action de grâce kokima misala nyonso mabe pamba te tango ezali mokuse esengeli mwana Nzambe nyonso ayeba na kotambola kati na kobanga Nzambe simbake culte oyo ezalaki marqué na ba cérémonie ya ndenge na ndenge présence ya honorable Nerombungu évangéliste itinérant Matéa naye ezalaki capté 5/5 bana Nzambe nyonso ya paroisse protestante CAC Lembagar 1 batondisa makine sengo komona ke balie penza bilei na molimo pambate évangéliste itinérant asukisaki na kolobake esengeli tango nyonso na bomoi na biso to célébraka Pâques to kanisaka kufa pe liseko ya nkolo Yesu yangonde ezana litomba kati na bomoi na biso na suka ya culte pasteur titulaire ya paroisse protestante CAC Lembagar 1 mwana mboka révérend pasteur Jean Lelo alimbola kiboui. Donc l'impact ya Pâques tozali kokoba ko célébrer Pâques pambate ezali fête o ezali kotalisa elonga ya ba chrétien elonga sur le péché, elonga sur Satan, elonga sur la mort, elonga sur la maladie. Donc Pâques et même la biso elonga. Ce que Yesu a seko kate, sinon maloba nzambe ezana tinate. Mais lokola seko ki maloba nzambe ezana nguya na bongo mosakoli alobe te sengeli totanga kayango to salela kayango. Wana ezali ba principe ya Nzambe a part maloba na Nzambe sengeli to kangama na mabondeli to abonde na ba action de grâce pe to salela tango pambate mikolo ezali mabe simba pe boyebake honorable Nerombungu évangéliste itinérant bisika nyonso ye azalaka Nzambe nde akindaka liboso pambate lokola mosali na Nzambe bisika nyonso babengaka ye ateyaka songo malamu na bokonzi na Nzambe pona kosunga bana Nzambe ba comprendre makomi pe bayeba na kobongola mitema nyonso ezali na litomba te obele liloba na Nzambe nde ezali konetola moto ezali kokangola ezali kosikola. Merci évangéliste
évangéliste itinérant honorable Néron Mbungu, bana ya paroisse protestante CAC Lembagar 1, basepelaki balie biloko kitoko ya molimo. totikali kaka na religion pour la côté Sabino ndenge apôtre pasteur Médan Kankolongo azali numéro 1 ya église les rochers frappés bazali kolengela mobange na séminaire du lundi 26 mai au dimanche 1er juin kuna na siège église na bango ezwami bongo na avenue Momboyo numéro 41 na commune ya Kasavubu. Nathalie Kela Kapenda pesi nous détail. Événement eye na kati ya Kasavubu bana na nzambe boyo kelanga eloko oyo église les rochers frappés na bokambemi ya apôtre Médan Kankolongo kalala babengisi bino na mobange na séminaire epai wapi ekobanda di lundi 26 mai au dimanche 1er juin kuna na siège ya église na bango ezwami na avenue Momboyo numéro 41 kuna na commune ya Kasavubu. Bana ya Angola, bana Brazzaville, bana ya bakomine na nzinga tomoni bongo ngiri lingwala selembau kalamu bobenga bibino nyonso pourquoi pas ya Congo mobimba na mobange na séminaire oyo epai wapi mama na likambo lango ezali la délivrance sur les odeurs de réclamation boya yo moto tambolaka obetaka ba porte par-ci par-là banzela ekomela yo molili mabulu na mabulu solo ya kimpuka balatisa na nzoto boya à travers mobange na séminaire oyo kolo akomi monisama bana na nzambe bobenga mibino nyonso tu na avenue Momboyo numéro 41 kuna na commune ya Kasavubu boza mobimba boya na séminaire oyo epai wapi ekobanda lundi 26 mai kino dimanche 1er juin oyo na semaine ekobanda kosalema de 16h à 20h et bongo mokolo ya dimanche kozala somo kitu moko ya kafu ekobanda de 7h30 à 10h30 boya ebele kolo akosokola bino akolongola bino basolo ya mabe ya mvindu oyo moyini satana alatisa bino nde tolobi ke mwana nsambe osala na Brazzaville osala wapi toutes les communes ya Kinshasa tosokutana biso basolo Kasavubu cette fois-ci basolo ya molili oyo totambolaka nango partout makambo ezosimba te mbaloyo makambo kosimba advienne que pourra oya lokayo fatuna mama na ye okotanga kindoki pona nini kuna à travers ba prière ya makasi boko za la parfumé à travers makila na Yesu boko koma na solo ya kitoko na nzela ya mabondeli oyo ba miracle ya kafu ekosalema ebongo botuna ngai orateur ekozala kaka yemoko apôtre Médan Kankolongo kalala boya ba prière ya kafu ekomi monisama botuni ngai date boyo kamalamu na beti sete yangwe kobanda du lundi 26 mai au dimanche 1er juin na ngonga ya 16h kino 20h pe dimanche na ngonga ya 7h30 kino 10h30 boya ebele na avenue Momboyo numéro 41 boza mobimba okota kikao okobima na solo ya malasi ya lola assemblée na biso nyonso ya commune biso baso tokozala centrale pona kokata basolo ya molili kokotisa bana nzambe na saison ya gloire nzambe oyo tosalelaka aparfume yo lelo na Kinshasa okoleka point moko te sans que embouteillage ezala bareporter ya info lingala basele bino constant kuna na route elengesa na commune ya Makala Rit Kindu Alain Luzaya Dioba pesi bino ba détail. Phénomène embouteillage lelo etiki esika moko te na ville province ya Kinshasa population pe bakume mituka bazali komilela kasi solution ekouta wapi oyo ezali motuna moko ya pasi surtout na route elengesa na croisement na yango na avenue Kikwiti oyo na ngambu ya Makala babengi Luanza ekomi lokola koloka soki ekangami libela en croisement na avenue Luanza o basali biso goudron et bimitilemba. Mais le problème est à plusieurs fois, tous en embouteillage. Pour le gouvernement et secouer biso na ba route secondaire. Pour que ma embouteillage sur le pont na manzela na route secondaire, dans la route secondaire que. Et l'engé ça
eza route ya mokie de bande aller retour. En plus t'as ba remorque peut seulement image mon ba remorque jusqu'à Eroyo bango ba pesa bango R22h pour ba profitera ba passer na banzela même aux même 18h ba oh ba benga ngo ba nini ba remorque yango ezo provoquer ba embouteillage ba tiela biso ba route secondaire banzela ze belé banzela za Samso route monsieur za na sena biso ba tiela biso ba route secondaire embouteillage aussi là. Tosengi na ba autorité basala makasi pona ko faciliter circulation na ville ya Kinshasa pambate eloko eleki leta na mayele ezali te oyo tozali komona lelo toyebi te soki leta alembi. Na marché Gambela Bosoto eza makasi surtout na direction ya Busumelo ngomba moko ya fulu efanda kuna lelo ekokisi bongo 2 ans grâce pour ba Alain Luzaya Dio ba pesi ba détail. Bisika bato bazali koteka esengeli ezala propre surtout pona ko exposer biloko ya kolia. Nzokande awa na ville ya Kinshasa wenze ekoma lokola dépotoir ya Bosoto. Awa toza na marché Gambela na direction ya Busumelo fulu oyo bozali komona balobi esi eumeli pe lelo ekokisi déjà 2 ans mutu akolongola yango azali te ndenge population a expliqué na passage ya ba reporter ya Info Lingala. Fulke ko makasi to lingi mboka la biso te. Tozo ba biloko to boka na nko ata division se bongisi ata ba adete ba sali nyos même congolais azozoka biloko na ko boka wana ba depo ba boka na lupango e boka wana congolais ka pona nga sala de publiquement pour ata winza machita ka la bo bo informa Lotika la bafulu pour ba testo to bani gouverneur ville de Kinshasa kuma ata zuma kama bon ba pamba ba tike ba pamba ndende fule komi c'est ba moi fulu oyo ata longa ndele ba samaka ndela pembe ka awa ndele binoza pembe ka kama ki para na yeke tike 2000 3000 chaque jour moi beza ba tike mais ata fulu ba wona bo epela ta maladi ba do suka ndele ça me met bien avec fouille je suis pas comme mais cher on soit de ba chef mo ado ba ko musala parce que les bases fouille ça parce que banda ko za pemenya ba ko ba salté kuna fa ba za poubelle ba coin ba ba yo boka awa yangala ko na nini ba continue biso parce que ça va gagner marché presque marché parce que c'est sécurité awa butata moi quelques policiers awa ba surveiller place ba boka susté na biso mo pe na marché tozo komba to yo boka awa mais ticket ba ko la chaque jour to mbongo wana zo ke ni wapi. Cordonnier moko na commune ya Bumbu na quartier Fimi aza répété vraiment na mosala na ye oyo asali banvula ebele bola na reportage oyo grâce poba na Alain Luzaya Dio basale libino. Article 15 débrouillez-vous ndenge kaka balobaka na ville ya Kinshasa awa tozali na quartier Fimi na commune ya Bumbu ndeko oyo bozali komona azali grand cordonnier awa babengaka ye pai grand cordonnier abanda mosala oyo kala na se ya nzete oyo bozali komona bana babotama bakola atikala kaka na se ya nzete oyo mosala na ye ezalaka apprécié epai ya population. Mona papa vanda na se ya nzete na to découvrir lo asala raté to yo découvrir lo ebele ba jeune balata na venir na quartier pe na commune o to découvrir ya papa mtasala lo to senga kaka batemti mama lam ba aider donc ba tsema boka ke liboso ba œuvre na e ba qui encore plus boyo kayemoko pipai le grand cordonnier a expliqué na commune ya Bumbu na quartier Fimi. Donc tozana total meza oui malgré tout que biki ndenga difficulté ambo quand même le système ya kala ngangu article 15 to former ba jeune na to former na bimis ba jeune vraiment tout comme belé parce que la quartier la plupart on sala mutalo on to former malgré tout ba moyen financier exaté to bunda kaka na ndenyo na kaka bona ndenge sengeli so tout na marché c'est boulot to so biloko to potela mko former ba jeune donc to senga to bité ceux qui bateau batana bonne foi bonne volonté ya ko aider biso parce que tout ça le matériel vraiment tout comme longa te la ba monter ba ni na part mani tout ça comment tout le monter l'état bato oyo ya kosunga bango yeyo na connaissance oyo azali na yango akoki pe ko former ba jeune ebele pourquoi pas batika kuluna.
Ba eta ya ba toilette ebele na ville ya Kinshasa eza penza malamu tenda kisa na quartier Fimi na commune ya Bumbu et pa yuwa pa reporter ya info lingala ba sale libino constat oyo na reportage ya Ritkindupe Alain Luzayadio. Tozali en plein 21e siècle na ville province ya Kinshasa kasi ba condition oyo population ebele na ville bazali ko vivre ezali pasi pe mawa ndakisa likambo etali ba toilette awa tozali na quartier Fimi na commune ya Bumbu awa toilette ezali lia aisance te ndenge balobaka ezali mingi ya mabele oyo bakinwa babengi coup direct malgré ba risque nango population azana choite est-ce que volonté ya kobongisa ezangi to pe ba moyen na passage ya ba reporter ya journal ya peuple pour na peuple boyoka quelques notables ndenge balobi ta na biso ya social na biso ezo permettre te ba wese na biso to bongisa ngo na ba conformité malamu yango zo mona ki ba wese za na position wana misale zate position ya devi eza malamu te soki vi na ye so senga donc na position ba ma campagne akeni ka ma campagne so vine zo senga donc akoya na bakoya talulemba oto lo ba talulemba yango na talulemba nini talulemba si ba wese talulemba ba wese donc bandako donc za donc ba prime kwa muke ba 10000 ba 20000 ka biloko moka ndengo wana akuta na pena wese muke ya ndengo wana soki lelo zo mona wese na biso ezala beta oyo ezana maki ya social musala malunga ezate ya kotongisa dal ube ko sala brique ezate ya romoni kezo mema biso ke na ba wusi to bengaka ba coup direct otima libulu na yo ozuma ba saki o classer ça saki muta koti asali mo besoin le to senga ndeke ba bongisela biso social inang to mutasa na mbongo na ye azana dura ko somba saka sima atonga ndako le saka sima tala montana yango 30 quelques mille muta ko mema muta ko tonga au moins que les opé ça biso passe ONG Nouvel Espoir pour l'Afrique n'est pas na mokuse elongo na ministère ya intérieur pe ya transport bazali kolengela milulu moko ya kafu oyo e benga mibongo identification pe formation ya bakumbi moto bolanda balete nyongo ozali mokumbi tukutuku tope motard ozali na mokumba monene na ekolo kasi bokengi na nzela pe mibeko ya mosala ezali na ntina mingi na Congo démocratique na yango ONG Nouvel Espoir pour l'Afrique n'est pas na bosangani elongo na ministère ya intérieur na ministère ya transport babongisi milulu minene na oetali boyebi pe mateya ya bakumbi tukutuku tope identification et formation des motards ezali likambo na yo mabongisi yango ezali pona kobongisa bokengi na nzela tope sécurité routière kopesa tope kokamba na malamu koleka mosala ya bakumbi tukutuku na kati ya mboka ya Congo démocratique elongo na ONG Nouvel Espoir pour l'Afrique ezalaki ndoto tobule pe tosali Potivap ezali potopoto ya qualité équipée acheto za mukolo to mona bien so sengeli komela yango Protivap encore et toujours. Oyo mama bituna tuna ayeba kateti rero apesa mwana ye bire. Ebe na santé kitoko boyo. Olesaka ye nini? Aliaka Protivap. Soka ba mama nyonso batimbe ya Protivap potopoto kitoko pona ba bébé pro. Mama ye, soma ye. Mwana na ngai, depuis abanda kolia, akoli boyo. Aliaka kaka Protivap. Protivap. Protéine, vitamine, énergie. Azama yele na classe, abela kabela kate, alimbaka te. Ba maman, félicitations à vos connaissances. Protivap, facile à digérer et nourrissant. Ezana, protéines, vitamines et énergie. Hey, bébé nayo kitoko ninyo esakae. Ba ba ingakango, santé kitoko nzoto makasi. Matemi disa, mama de samana. Sukana mbimbi, oye sukana mbimbi. Protivap, pro bébé pro. Produit par Chris SARL. Tozana communication écologique awa bolanda lecture nango. Ba famille miyongo pe famille mboka baza na mawa ya koyebisa na baninga bandeko pe bayebani na bango liwa ya maman yaya grand-mère na kombo ya Louise Mboka Belisia oyo akufaki mokolo le 30 avril 2025 suite ya maladie moko ya tango molai.
na yango programme ya matanga ezali boye. Jeudi 8 mai 2025 veille mortuaire ekosalema na salle la grâce oyo ezwami na avenue Victoire, référence Bibi Play. Mokolo vendredi 9 mai 2025 levé ya corps ekosalema na ngonga ya 9h na morgue ya hôpital Mabanga. Après kouta morgue mais ekosalema na paroisse Saint-Joseph kolandisama na recueillement na ngonga ya 12h. Enterrement ekosalema na cimetière ya Kinkole pe bain de consolation kaka na salle la grâce oyo ezwami na avenue Victoire, référence Bibi Play. Tika été communiqué oyo ekomela bato nyonso bayebaki Maman Louise Mboka. En tout cas, info ngala journal, il y a plus pour la peuple yango et comme il a sous que pas venir zaina et son makasi. La représenter le bino yango ceux qui vont apprécier qui ont fait ça. Merci na Nathalie Kala Kapenda oyo. Azaki na édition papa Azaki assisté et pas ya Midjo Mabasi fait grâce pour banasi ma caméra tous ala qui vont la idon tingi montage aussi mamaki na Fabrice Lundombi journal la peuple pour la peuple Zaka supervisé et pas héritier ma pinem bande ko bot kala malam. Au revoir.